Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Ouais, tozela tolemba. Mais tunanga nini? Oto elibino bomoko ya mboka.com. Bomoko ya mboka pisio vraiment si to pena en tout cas na ebitelo ni na loba. Donc na mito na kwei na ngama yanga. Donc bomoko ya mboka site Gaia oh vena mo digital moment en tout cas bombote ya trop tala Blacky Diamond na lobela donc na ya sepela makasi. Donc na ya na okwe la mito. Munene ko? Eh mama nga balobi lycée bosanga. Ya bana propre. Site moko bomoko ya mboka wi baluba bakonga daidite so banani bino nasa boya meki bomoko ya mboka esola likolo site eza kaka moko kombo nango mpe bomoko ya mboka.com so olingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com ndo mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com merci beaucoup ndeka to yebisa bino nous sommes international na minute to na kati ya Panama, ici c'est Paris. Donc, site yangoyo, botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa et monsieur Katani. 10 minutes soki 20 minutes et monsieur leki na zo ke logote. Site yangoyo bana mboka bino tout. Boyaka na site sa be bon moko ya mboka. E simami ye moko na digital momo. Site na bino yangoyo www.bomokoyamboka.com. Donc ici c'est Paris, biso yotan à Paris, to pesi bana mboka nyonso mbote o bazali partout, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Biso yoyo na minute to na kata Panama, ici c'est Paris, to eka ko zela bino ba information kaka ndeka ke zalaka, site feza kaka la page donc to zapenda la ini ya makamu ndenge zoleka na mokili. Tozo zela bino ba image site za ko yinda donc ko sepela. Donc parce que va yeba voir chéri les kana site o muté ya mabete o eza site na mboka sa Gaia www.bomokoyamboka site ya Gaia so za voir chéri les cas so za fo chéri batama Indaka mabe balobi 3 fois www.bomokoyamboka site e bana mokili mobimba na Suède partout ici c'est Paris site o ezo fandi sama solo et bon opportunité pas nani yemoko digital yepeto.com moko ya mboka si tu ezo information atoza wapi atoza na sambetu babi to kota to bimisa ba information donc système adio buka lelo liale. Bonjour et bonsoir encore chers téléspectateurs. Tu es qui na journée à Elikia ya maman na biso Lisa à 500 qui communauté congolaise lelo ya ko passer pe message na organisation Salemaki ya kosunga les enfants malades na Kinshasa et totambusaka na micro na biso rapidement kaka awa na terrain communauté congolaise yaki awa et tozwa ba pression ya mutu moko na moko donc sans oublier toza encore kaka ndenge zalaka toza wana na bomoko ya mboka to toujours ko kanga hein ko kanga masolo quoi donc totambusa micro na biso communauté za ba pesa ba pression na bango na événement oyo eleki mkolelo ya eliki na biso ya Mama Lisa merci. Trust your feelings, get away, man, say hello. Make them understand, blow balance, that's how you do my zone. Let me see you go. You be talking, and nobody wanna see you rising. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you deep. Now watch me do my zone. Now watch me do my zone. We walk over the place just before you do my zone. Everything
Papa mbote. Mbote papa. Tomoni kombo nanu balandi ya bomoko mboka bakolanda yo. Comme nanga Victor Mukeng, navani na Stockholm awa. OK, papa Victor Mukeng, tomoni yo nesika oyo na journée oyo ya elike na biso ya mama Miza. Et tomoni quand même tableau na sima awa ko expliquer nanu balandi ya bomoko ya mboka na diaspora mobimba o bakolanda biso nesika oyo ba présence nesika oyo lelo. Merci pour la parole. Ngai Victor Mukeng naza bongo moko na bino artiste peintre na Stockholm na Suède. Alors na cadre yo mama Miza Bengsenga pour na soutenir action na ye quoi. Donc action pour na ko salisa bana baza na Congo. Yango na monaki nga lokola na travers na bana naza artiste peintre na ya ko soutenir quoi. Na lobaki oui na koki ko ya naza prêt pour na ko ya ko soutenir parce que likambo mboka il faut que se tourner quoi la monaki ba projet na yezali projet moko initiative bien ya wana na bagino na koya ko soutenir ye na oyo ngai na koki ko sala quoi donc na ya boina maile na ngai o ngai na zaka na tangsaka makambo ya bana ko tangsa ba peinture na tanga peinture na sala na artiste peintre alors na ina cadre yo ko idée pour résultat ya tableau yo et côté kama alors 80% et kende na kosali sabana na Congo kuna place na association ya Miza. OK, merci. Tolo belempe tableau na yo exposition oyo côté kango wapi et ko exposer wapi? Alors jusqu'à présent nano yebanité mais ezali exposition tableau yo côté kama ezali ngamo na sali yango te tozali na batu nyonso ba ye awa na bana bimikolo na yo pe na o chaliboko na yo. Alors mutu nyonso ko participer na tableau yo donc à contribuer à l'action et à côté Congo bana na Congo donc les touches kaka ko touche na penso na ko peso ka oche liboko nona et ko contribuer na mutu a ko somba ngo a ko somba tableau na ngaite a ko somba tableau pour na ko aider bana na Congo donc 80% par exemple ce qui était qui 8000 couronnes et ko zoa mbongo 80% to ko zoa ngo to tiango na compte ya elike na biso pour na ko aider bana na Congo. Alors ils allaient action moko ils a bénéfique to ko souhaiter pe ba mususu ba sala ngo quoi. Alors ba onyo so ba ile loyo ils ana ba action ministère ba musala ba grill ba musu ba teka biloko mais ngai na ye na art na ngai pour na ko aider pe bana na Congo. OK, merci. Tomoni eza idée moko bien, eza acte moko bien. Biso ali awa HD digital momo a kochape linzaka ngai pe triple na 7 jours to kochali boko et to soutenir action na yo message ya suka na communauté congolaise mobalanda yo message ya suka. Na message ya suka eza kolbake na action bo il faut ba congolais to la muka talaka ka ko soutenir pe ba association ezola kisa kinza ke misala ezo salama. Donc kolba mingi te. Koya appelle makambo ebele to mais action il faut ça la maka ba aide ko aider ni na Congo soko ba ko aider na Congo to kutonga ngoni bomoko ezalande nini so biloko boy tozo soutenir te donc o ezali ba action moko concrète o ezali ko lakisa ke non ozaka na Suède mais ozali pe ko cha liboko po ekene na Congo OK na mboka yango na lo bake bino pe bo cha liboko bo soutenir action yo ezali penza malamu ko soutenir to za na bomoko kwa lokola ezali moko bomoko ya mboka. OK, pas Victor, merci to zongela yo to tamsa micro na biso ko zwa bande ko mususu pe bayaki awa et ba mama na biso bazakuna ba yana biso bazakuna to zwa bango pona ba pesa pe ba vie na bango na journal lelo mama Miza asangisi communauté mobimba ya Scandinavie awa. Merci. Kaka suka ya mboka nakunanga kaka na kwa izole moto na pamba eyawe mobali opisanga okamata molimo wana tikala veve nani akokanisanga yo papa kana opisanga kobali ya kaka pasi obamelandeli kama ekotanga kutu koloba te yawe maya mise koma kamarade elongi na ngai yo susi na motema pasi na ngai esilaka te yawe bapasi na ngai yo ebandabanda bomwana wana tuni na yawe o papa nasala konine papa musingi na yo yawe osembola
mobali na ya kobalisanga tunanga mobola nazangi ntina ilobasuka esimami na maboko na yo ilobasuka epa na yo likambo na likambo eza nebaleli mpe na suka nango oyanga deka basouffrance mbula ekosilango nayebi te soki olobi leso ya vi na ngai ebongwa ilobasuka esimami na maboko na yo ilobasuka epa na yo mosala tosi eza ya nzambe ninyango tokowela lelo na mangamba tokomi koboma na pwa nino nzambakabola moto na ngolu na se na moyo basusu baevangeliste baprofete bapotre eza nango kaka po edifikatio ya corps du Christ mosala toponi eza ya nzambe ninyango tokowela na baeklesia basali bakoboma na likolo elevation paster asikisi empoisonne moninga aboma moninga likolo elevation osala tosi eza ya nzambe ninyango tokowela bakomi eyebisinga ndeko nanga lepanie surkila encore soki ekomi na ntango na yo te kowelawela te tango na yo mpe ezali osala tosi eza ya nzambe ninyango tokowela eza mosala na nzambe moto akofuta biso nzambe eza ya papa tokowela likambo elekeli mayele na ngai bapastere mibale baweleli mbonga mabota na kata bis eutaki na direktion ya kingabwa isa ezokende na zana motia liboso ya mati na kingabwa isa motia mibala mati na are ya iveko lokola kutaki moninga deja bandi koteya ye aboyaki nekoloba po aza na batemoin mibale temoin liboso shofer ya mibale receveur bango nde bakotisaka ya teya na kata bis atiki moninga teya na kata bis oyo e asilisi kote asengi bato baofrande bapesi bofrande alingata na poche mote ya mibale ya telemi edi monsieur pardon oza na droit kozwa ofrande na kati ya biso oyo te mande motu na teyaka na kati ya biso oyo tuna receveur na chauffeur
discussion na bis basala nzambe babundi. Kakabika mwana sango papa nanga yo kana yo kakabika mwana sango yaya nanga yo nalingi na mona yanga na miso nambelanga yo nalingi na mona yanga na miso papa toka ndeko kangola mezaka pe bikambo yawe nanga ye toka ndeko kangola mezaka pe bikambo yaya pembe na pisine azangaki mota kobwaka ye kasi ndeko ya solo ayaki alobi pontoli e marcho naumeli na kata malado aluka lobiko na mona te papa na ngai ozako wapi yo ngai nasengi bikambwe singa nanga bakotola baninga tokola bakofinga ye nakotuna bikambo eza wapi ye papa nanga na sengo sekue bamisusu bakomi koseka bazomitunani na malonge kobima nanga papa nanga nasengi bikambo ye sala mpe mokili ye monao soki osali te soni na yo moko ye papa nanga yo tanga mininga na nzela losambo yaya amotema ekomi na suka ye motema ekomi kolenga o ngai mpe na kosenga bikambo ye zamba malashi oza wapi ata naza na mbongo akofuta tike bakozanga te mpo bayebi naza fotetio nzela ngai suka se kopola ye ngape nasengi nde bikamo bakomelobi yo osalaka ye kasi ezalaki nde na ntango ya kala apa namonaka na ngai te o nalingi namona mpe na miso ye yaya na ngai ozako wapi ye na ngai ye na mboka kongo tosengi bikamo ye papa nanga ye bana bitike bakolela ye papa nanga tosengi bikamo basi bakufela mibali bakolela ye papa nanga tosengi bikamo Allô. Nabengi ye abena taxi abena taxi. Nana za msika kwa na 15 minutes on la commune. Nabengi de abena taxi. Merci encore, tozu maman na biso asangisi communauté awa bomona ki susu na réclame tout ça ki bomoko ya mboka et na communauté congolaise mobimba et tozu maman rapidement awa apesa kaka avina ye na ndenge bato ba lelo ni c'est comment mise à bonjour. Bonjour papa. Maman tolandi susu lelo et message ni ozana ngo lelo na communauté mobimba o ba kolanda biso ke mukole komi ke lelo zaki mko batno so ba kuta na lelo batno so ba ya basanga na pone like na biso et message ni ozana ngo pona communauté mobimba kolanda yo na bomoko ya mboka. Message ça non c'est quand merci na ba obaye merci mingi po tak voilà bon moko ya mboka esali que bato musu bamona ki biso bayebaki te que ferening na biso existaka naza na esengo mingi bamama mboko pe lokola tolobaki ya kosalisa bana baye kosunga mama Paulina aye asombi biloko ya ye moko aye nango ateki mbongo nyonso ozokende pa bana eza vraiment esengo mingi.
eza vraiment bomoko bokomona biye moko azala na biso kalinga loba likambo bomona aza na esengo mingi ndenge tokozwa mama apesa message na ye na acte oyo asali mpona kosunga bano baza malade na kisasa mama ye kopesa mwa makasi na ye wana kosala mwa action na ye contribution na ye na eloko ya bomoko na mama message ya suka tokozonga susu mais quand même message ya suka na ndenge tosangani so esika oyo lelo message eza que mbongo ndenge so oyo tokozwa ezokende koede koconstruire école wana nde tolobaki kotia komatisa yango mpo batiment moko esi esili etikali batiment moko ezosalama donc mbongo tokozwa lelo eza mpona kocontribue kuna toyaka na esengo merci mingi na ndenge boye pene merci mama tokona sita namoni baexposition eza kuna tokozwa mpe kelke biloko mama atekaka tolakisa communauté bamona baevre mama azala nango biloko bato bakoya bakosomba yango eza awa bakomona babiloko oyo mama biso asalaka de façon ke mwa mike wana ekende na compte et tolansaki bacompte na site partout na Facebook makambo ya mama Lisa na sir boza vraiment connecté na makambo tozoloba ok mama merci totiki yo tokopesa micro na biso na ba mama na biso bayaki awa ko prêter mais mama na biso mama Lisa mais forte na masolo oyo encore rapidement tozo mama na biso mususu mama na biso mama ya bane belé mais to moni mama wana aocha ba koni mana kati ya makala pona sunga bano bana kisasa so makambo ya boye vraiment toko ko été vanto chana se do obligé vanto chana se na ngana ok na moto pona pesa ma micro bo mona ke do sala musala to souffrir pona sto commettre ma pense quand vitelema mama mbote mama mama na moni yo awozo tumba makala na moto tabako tumba mama présence non esika oyo rapidement bisa biso maki mama oyo kosala nini esika olelo présence nange ezali pote ezate kosalisa bano bazali bandikape na Congo na ye awa penza mpona kosalisa bango yango naye kotumba soso oyo o nyonso ekoteka mawa mbongo nyonso ekozwama pote elike ememango epesa kuna na Congo mama jese malamu likambo ya malamu mama message ni ozana ngo maloba ni ozana ngo ya kopesa bandeko batika na ndako bamona ni awate likambo nini woko ebisa baona mbalasi mabaya pe basunga pe bino baba musu patika pe na ndako pe basunga pe bino na eloko ya malamu busa lelo isika oyo pona bandeko basili kokoma wate na sengi penza na bao bazana ndako basala ka tout penza nde bakoma bamona na likambo oyo onde likambo nde alisungi pona elikia yango na mbalasi masoke sala mi lisusu na ozana sengo mingi komona bandeko mosusu bazangi bazana esika oyo pote elikia emataka ka liboso emata libela na libela maloba na yo na bomoko ya mboka site oyo to sala musala na Scandinavie tunamoni kutu ndenge na koloba te balali namoni ndenge na koloba te bobele bo ke jazz na okay jazz na bo si tuna bandoi na nga bazakuna te okoboya naza mopaya na mboko oyo kasi o nazomona na bomoko nanu namona te nzambe azala mpe likolo mama libela na libela nazotatola monene ya nzambe merci mama merci nzambe azala na bino na bomoko merci mama epoza malamu venanga digital momo HD bilili ozima pambolia mama venanga toujours liboso ok merci mama na biso zala mama biso mbato so baebiye mama na biso mama mutunyo sa na mboka oyo to monaki mama awa dos pesa mama micro rapidement mama pesa message na ye na communauté congolaise mobimba awa mama mbote papa mama to lonjo lisusu to moni ke boye susu awa koteka biloko kotumba est-ce que vous avez un message rapidement ko pesa na bato ba kolonga na kisasa partout que présence na bino esika oyo ezani la présence na ngele siko ya lingala mama Elisa Ambroso to sala ka mwelo ka biso so mbaye na ya mike ka utolaki na bomoko to moni programme na bomoko mutu moko mene mwasi nga komene mise atale elikia eza pola ko sesa bana na kisasa bon biso poto possibilité pour la nini alors biso nga na Elisa to sombi soso to sombi loko nyoto ko teka ngwa mbongo ke de beka na kesi wana na sengi na bandinga na biso bande ko ngai banda pe makambo boye banda likambo puisque moi na seka moi malamu yango na se pesinga lokumu pesinga ye sengo minga na yeko vanda isiko pour osala musalo mama message ya suka maloba suka na nido sangani boye na bana na faimbo mo bayibi na mboka Stockholm message ya suka ya lite so moninga sele loko atomboli mana bota sima na ye lokola bomoko ye ya tele soki bomoko tele ngaba ye balika bote pour la taki na mission ndela moni kamwa likamwa boye na ye soki tele ngaba ya te alors to simana mela me eloko na senga mingi peza to kangana bomoko to vane sikoyo abengisi batu tala tuzoma eloko moko te bavala bandako
Malé bango ya malé. Yo déjà au benda bango. Malamu so ba kili kambo to kutanaka. 10 couronnes 20 couronnes et ça bien. École les autres Ok maman, bolandi maman, merci to pesa micro maman mususu a pesa ka ba message na ye na makambo ya Eliki na biso. Maman, s'il te plaît, vous avez un message à couper ça lelo na bomoko ya mboka na communauté congolaise mba kolanda yo na nesika yo. Comment on a s'il te plaît? Comment on a Lili Mbui. Ok, maman Lili Mbui, to monio awa et présence na nesika yo ezanini. Ezali Eliki na biso, Eliki aza mwana oyo nga mama naza marraine. Naza kutoyo soutenir to banda ki eloko yo pona mwana mise alikanisi ki ya malamu la kenaka na kin mwana aza na handicap parce que kuta bana handicapé na Kinshasa bana bazo tamona mabele bazongi alobi te nga mwana nanga bazo pese biloko nyonso alelaki na mai ya miso asali motu akanisi gouvernement komi ko aider ti lelo ndenge komi siko kazo tonga école moko munene au gouvernement peso tellement maboko mais ils ont senga mbongo ebele ya on to sala bo par année 3-4 fois to sala ba pique-nique à boye ba barbecue to zo teka mbongo to zo kozwa osunga bana ils ont kendo tonga école ya na kuna na bandundu ya bana ba handicapé yango zo mona nga chaque fois to sala ka pona kosunga Eliki na biso pona projet ezali pe kende liboso. Ok, merci. Message na ombangu na bana na bandeko ba ebio na mboka Stockholm. Bon, na mbote ya suka. Na kolobaka mbote mingi, esa initiation ya malamu ndeko na ngaleki na ya mwasa salize initiation moko ya malamu. Kwa biso to ali kotoyo, to za la possibilité zebele. Mais na mboka eza mwa pasi. Mais on to sa ke to sangana, to s'entraider pour na ko aider bato bazana. Ba o bazana ba moyen te na Kinshasa pour ba zo quand même quelque chose. Na o ndenge to zo nzamba zo sunga biso awa. To s'entraider en tout cas. To boyo to za la bomoko. Merci maman, tutiki yo e musala malamu biso tomsaka miko na biso to sala musala et na kobenda vena ngai digital momo HD azo la biso exposition et maman salaka ba biloko oyo maman na biso salaka awa maman lisa ba biloko eteka maka bat ba bango wa mbongo et ki na kisasa oyo ezali maputa comme l'africaine toujours Congo moko hein vena ngai HD il faut bendela ba maman na biso ba mona ba super wax c'était comme awa so lingi osu maman super wax awa oye oso yimbo biloko na yo et batindi mbon na Kinshasa oyo eza exposition bana mindie balinga biloko yo toujours bokoko na biso donc bakoya bakosomba biloko yo e bazwa moi quelque chose batinda na Afrique déjà biloko mama na biso misa salaka awa na Stockholm précisément capitale ya Scandinavie donc vient digital moment na 7 jours eza masolo ya mer mais na moni bazamuna na musika na moni basere na biso belebele bayawa ba ko pesa mo appui kaka et tokozwa bango rapidement ba pesa pe message na bango na eloko ya mama na biso mama misa to balancer ka micro hein communauté ya lia ba petit bazawa to saka musala nazwa ser na biso hein ser na biso chikupe apesa ka message rapidement kaka pona présence na esika oyo asunga ka biso na musala to sala awa hein nazolanda ye azovanda zolia na mais na choix te fona landa ye na komisele micro. Bon, en tout cas, dans ce pays, mingi pour n'aller tout sangania tu es juste pour nous soutenir Eliki na biso. Et ça, initiative de na biso mise à sala pour nous aider bana na Congo, bana handicapé, bani na ba école pour na bana. Donc il autre que ça, les gens juste que soutenir kaka. Présence toujours. Présence que soutenir na ba moyen auto anango. To tiba makoki na biso toujours pour nous soutenir que to aider bana quoi. Et l'autre que ça la yangwana. Bana pe bana besoin aide wana biso atu wana ba opportunité belé pourquoi tu peux saper bana msou chance té ya ontoye to sangani apoto soutenir. Merci bo maman bao batika na ndaku bao ba yete sika o message nous anini ke mbala sima pe ba monde na pe ba monde sa bilongi message nana bao batikali. Bon en tout cas pour na bao ba yete to regretter ka ke ba yete bo ba msou ba empêcher mais en tout cas e oza malamu bala sima baninga nyo so bazala to sangana to tcha loboko biso nyonso pona ko soutenir œuvre oyo quoi eza bien elo to ko sala ya ngwana pona mboka na biso bon moko kaka lokwa site na biso la pe site moko ya mboka lokwa pe site na biso bon moko pezali ezo sangisa do ezo sala ke no to sangana kaka to zala toujours bon moko ya onde tombola ka makambu quoi mbote na bato batika na ndako na famille mobimba o ba yesika ote mbote na bana na papa na biso mbote rapidement.
Bon, napesi mobali na mbote ayete parce que asali yango ayete mais alingaza na biso pas toutefois pe azalaka toujours na biso ensemble et puis na bandeko nyonso bayete en tout cas mbasima bozanga te bo disposer temps penza boya napesi pe bana na bango mbote moni bana toza awa to uti vesero so niki maka pona nini oyo soutenir. Ok, merci Totikio, totam saka miko na biso. Vient na biso HD, merci mingi na mosolo sana mboka oyo. Bon moko ya mboka toujours toujours Suède, toujours Scandinavie, au dans na Paris quand même totam saka micro. Malgré na moni Mimi Chonga ya wate mais Mimi Chonga place wali, bambote na musika. Donc merci. Donc quand on est au bas, Rita Zangu la japonaise, moninga Isabella Sadidos, tout le monde Scandinavie, tu as kia na événement ya maman na biso misa ke ba pointre eza oya ochemwa liboko ela kata kinga tala ne to tam Scandinavie to lam samboka do yawa ochemwa liboko na tableau et ma grande surprise to kuti David Mukrano awa David Mukrano ça prend un catalogue to kuti awa na biso to bimeli wapi aye ko pesa mère na ye ko pesa mère ne moi liboko na eloko ya lelo na robenga rapidement pesa ka mbote rapidement et na présence na ye nesika oyo to moni maman na biso na maman misa to tia moi empreinte ngapi na osoka en direct na momoko ya mboka en direct na momoko ya mboka na ocha pe empreinte na eloko na tableau ya kitoko oyo salema awa na ocha pe empreinte na ndenge na ngai po biso bala kisasa to tanga to va na bande de l'école na saka moi na chaka moi symbole do ba linga ngai ba yo ba ke triple. Donc merci na sali moi geste na ngai congolais nyonso ko yana sika oyo le ka wana bana kisasa ba komona yango et za geste moi kitoko. Et na site oyo mo ya mboka site Gaillard na 7 jours te quelle forme sur ya Nzambe to sa musala kala mingi chita sima ba côté wana ba gratis ba kisana Stéphanie monsieur Lala Lian Mondeka kakaneza to sa musala toujours vena HD Momo Bilili donc te comme presque na suka ya masolo mais via otika toujours a chaka na C pour lobi site oyo e kanga masolo nyoso Scandinavie. Si tu es la moussance Scandinavie, bon moko ya mboka très fort et bozomo na peintre mobimba yo na vandi wana na moi mais on sala musala pona ko sunga bano bana kisasa et biso to yaka wana pona ko prêter mes fortes na moko ya mboka a pesa ma message na moko ya mboka David Mukrano rapidement en entraînement mais net hier azara na ye le bon pété ai ko sunga ma mère na ye David rapidement tout le monde esika oyo na elike na biso misa et message nous nini na communauté mobimba na ba o ba esika ote message nous nini na communauté congolaise mobimba na Stockholm. Non, message les gars au moins to côté le suna digital le moment on a bien ka coller écart toujours donc écart de molai on a qui ko tala scène de l'OM pour une émission que non faut sunga ba action boy je sunga ba na Congo pour attaquer émission o asala wana bana mitia msusu apesa mbote mama boka yake isala ngama pasi kwa donc faut que za bolingwana na rekete mini ba Congolais ba yete ba place bonne photo yaka to cha maboko yo atapi sans couronne lo mo pesa yo mona ona to boki mo na mai non et kozongo le belé donc un message faut Congolais boya ke belé ba bloka boye ça n'a rien à voir boye bo son bloc au lieu même bon ke ko aider bat na mboka donc c'est ça na yaki pena un plus na contribution ko pesa ici après zone sonda quoi. Merci Bolandi David Mukrano a équipé ko pesa moi par na ye a équipé ko prêter faire mes forces na ye na loko yo message asuka avant de tika yo kende banzelo message asuka. Bon message il a raté le message il a raté. Donc na tika mbala sima lo ba sama se belé pe bon mo mbo toujours à la pointe. Faut yango site la kata Scandinavie mikolo ya mte konza. Donc on s'en va Congolais tout au lingana amour le boss eloko ya motu ya bolingo ta place à boy ba Congolais ba ate bana mkeba ya bana ba flobo ya pabo ya bana kotala teko o entero ne ya ka sala condition amour wana nde e ko sala biso makasi tozala bato ba kana église belé mais flobo ya ta azo sangana e sala moi bien donc on ba ka bolingo ya ate so bolingo ya laki mais dimanche ba ko église bebele batondi mais place bolingo makasa ngo mbongo to dépenser wa kusunga bana ngisa o bakata maboko be handicapé be aveugle bango tout ba to pene école o ko to yata awa nde o leksa ta awa o sala mbolamu mais au moins bon le dimanche ba église on a ma trop mais to lingana fo mbala sima
faut boya ba Congolais boya ba Stockholm boya venir belé to tchaba maboko et ça bien. Merci Bolandi, message à David Mukrano, a passé un message dans la communauté mobimba. Bisika boy, faut koyaka ngana oti musika mais na ko prêter maman na biso misa mais forte et mbote kaka na tous les jeunes skana vie ki la blako malasima pe boyepe hein boyepe ki la blako pe boyepe ah mère na bino pe bolepe taba bolepe makwanga boustenir mais parce qu'on sait jamais. Donc merci, on est ensemble toujours. Donc merci Rudi, ba masanyoso, ba salama, donc c'est bon. Bandeko babolingo na cadre na biso ya bomoko ya mboka lelo bongo ezalaki bongo elikia na biso ezali association o ezali ko soutenir bana na Congo. Alors ngai lokola en tant qu'artiste peintre na yaki ko aider bango soutien na biso, soutien na ngai ezali ke na ye na action na nga na art na nga pona ko sala action oyo na miso ya bana na miso pe ya bato nyonso bayaki awa pona ko aider pe Congo. Alors to sali tableau oyo ezali tableau moko artistique. Alors tosali yango pona ko aider bana na Congo, tokoteka ngo tableau yo e mbongo nango ekokende na Congo. 80% ya mbongo yo ekokende Congo. Alors yango nazo lancer appel na bino nyonso oyo bolingi ko aider bomoni tableau yango yo tozoteka ngo. Alors soko lingi ko somba ngo benga biso tokosolola mbongo ekokende na Congo. 80% ya mbongo ya o tableau yo ezokende Congo pona ko salisa bana o baza na Congo. Alors nako pesa maloba epa ya sœur na biso a expliquer association oyo ezali ko aider bana na Congo, a expliquer na mukuse sœur na biso miza loba pona association pe pona tableau pe Marcus akoyo loba na sedo pona bato nyonso bayoka. Merci. Merci. Et banel tonina tosenga koseka rate pour toningo senga merci. Na Victor ndenge vraiment eza esengwa mingi. Victor amona ki to sala journée pour na bana Congo. Na ye moko na mbongo na ye aye asombi tableau na ye aye bana asali activité na bana nyonso basali ba dessin ndenge bozomona eza vraiment eza esengo en tout cas eza esengo mingi que biso na biso tozo se soutenir biso na biso tozo kuma bomoko na moni en tout cas bomoko na biso ezo sa makambo ebele bomo à partir bomoko na biso Victor amoni elikia na biso à partir bomoko na biso ba maman mso ba ekola mama Pauline baye vraiment eza esengo mingi. Tableau yonenge Victor à lobby 80% bandi à partir à 6000 donc oh biso tozana mbongo biso tolataka bilamba 10 000 couronnes il y a 20 000 couronnes tableau yango lakisa bomoko amboka pe ko ekoya tina ndaku na yo na tableau et filmé lakisi pombongo wana 80% yokeneliki na biso donc ils ont une façon à contribuer ko somba tableau pe. På svenska för att tacka Victor och Bomoko Yamboka. Victor har varit här hela dagen och hjälpt oss och målat den här fina tavlan tillsammans med barnen, engagerat barnen på våran grillfest och loppis som vi har haft här i Tyresö denna lördag den 12 juli. Tack så hemskt mycket. Tavlan kommer att auktioneras ut och 80% av intäkterna kommer att gå direkt till Elika Nabisos arbete i Kongo i Kinshasa. Och de barnhem och sjukhus och skolor som vi stöder där. Ja, tack så mycket. Tosuki wana to lancer sous appel na bino nyonso boyo zakola na biso baksio yango ya kosala ba action oyo ekola kisake vraiment tozana motema tozana bomoko pona Congo na biso toloba lobaka mingi te ba misala emonanaka yangwana nazali ko senga na bawo nyonso bazali kotala biso tableau yango yo 6000 couronnes pamba 6000 couronnes ezali na fait à $1000 mbongo nyonso ezokende na 80% ezokende na na Elika na biso benga bomoko ya mboka boyenga mama Miza benga nga moko Victor Mukenge mombo na bino musali na bino artiste peintre tozana pona ko salisa Congo tozana kona ko salisa Congo to nazala mingi te na sengi merci mingi na bomoko ya mboka yango eza ko sangisa biso awa na Sweden na Stockholm na sengi na ba mama nyonso merci vraiment na mama Pauline na ba mama nyonso baye ko ide awa vraiment merci mingi tozana bomoko boye Congo na biso ekende liboso yango na apesi bino merci to mona na mbalasima merci mingi bye. Nous
sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Ouais, tozela tolemba. Mais tunanga nini? Oto elibino bomoko ya mboka.com. Bomoko ya mboka pisio vraiment si to pena en tout cas na ebitelo ni loba. Dans la mito na kwei na ngama yanga. Donc bomoko ya mboka site Gaia oh vena mo digital moment en tout cas bombote ya trop tala Black Diamond na lobela donc na ya sepela makasi. Donc na ya na okwela micho. Tango ya munene ko? Eh mama yanga balobi lycée bosanga. Ya bana propre. Si tu moko bomoko ya mboka wi baluba bakongo daidi te so banani bino nasa boya meki bomoko ya mboka esola likolo site eza kaka moko kombo nango mpe bomoko ya mboka.com so olingi bamessage makambo nyonso bapublicité olingi omonana mpe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com ndo omona baser na biso Julie ndo omonaka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Ndeka toyebisa bino nous sommes international na minute to na katia Panama, ici c'est Paris. Donc, site yangoyo, botika mnoko pakata ba site mususu net lobby na tali site mo na zo tala pa monsieur Katani. 10 minutes soki 20 minutes monsieur leki na zo ke lokote. Site yangoyo bana mboka bino tout. Boyaka na site sabe bon moko. Bon moko ya mboka. We simami ye moko na digital momo. Site na bino yangoyo. www.bomokoyamboka.com. Donc ici c'est Paris, biso yotan à Paris, to pesi bana mboka nyonso mbote o bazali partout, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Biso yoyo na minute to na kata Panama, ici c'est Paris, to eka ko zela bino ba information kaka ndeka ke zalaka, si tu fais kaka la page donc to zapenda la ini ya makamu ndenge zoleka na mokili. Tozo zela bino ba image, si te za ko yinda donc ko sepela. Donc parce que va y avoir chéri les canaux site o muté ma bête o eza site na mboka sa Gaia www.bomokoyamboka site ya Gaia sans avoir chéri les cas sans avoir chéri batama et indaka mabe balobi 3 fois www.bomokoyamboka site e bana mokili mobimba na Suède partout ici c'est Paris site o ezo fandi sama solo et bon opportunité pas nani yemoko digital yepeto.com moko ya mboka si tu ezo information atoza wapi atoza na sambetu babi to kota to bimisa ba information donc système adio buka lelo lia lelo